d'ambiance. Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs de cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Toujours avec moi, votre servante, la bellissime de la presse congolaise, Bibi Kapinga. Je suis déjà là. Et chers amis de cette belle voiture d'ambiance, aujourd'hui, nous allons passer un bon moment avec Cocktail Acoustique toujours et Boébine Ambiance et Zalaka. Mais avant tout, nous avons annoncé notre partenaire officiel, il y a Cocktail Acoustique, hein, artiste, musicien, Godé Lofombo, déjà Volcan, et comme il prêt, Binonyon Sobolingara, Godé Lofombo, déjà Boro. Bozo savourer en exclusivité les lots na Katia Cocktail Acoustique. Je vois déjà Charles. Ouais. Boni. Madame maman Bibi, vraiment merveille. La merveille na RTG à Mobimba, qui vient à Bissopius. Et puis il vient à Benjamin lui, bah tout quoi. La merveille na Bango. Donc message est à bientôt là, président na Godé Lofombo, maestro. Vraiment mon à Salah pour musique à Congo ça la bien. Na PC ba moto na place à na palais. Vraiment bientôt là, bazoza volcan géant. Disque oyo boyoka ndengai vi apesi nga nzembo moko na yembi na kata disque wana. Moi extrait de yongo yembi plutôt kende na clip. Nzambe pusali wana nga ekoma précoce. Pona se amoyi na retrouver bonheur ti. Peut-être na kati ya lilita na kokiozwa tampongi ya pambai. Château de bonheur a dit vos premiers tracking. Mbeto ekomi oseaka na pana konda. On extrait. Alors, il y a disque Volcan Géant et puis clip moko ya ngwana déjà bomona. Vraiment ba fanatique balingaka Godé Lofombo répétition comme puis. Na minute tout ça répétition tout ça on préparer tout ça là ba clip. Tout ça en plein tournage ba clip, tout ça ba clip et clip nzembo wana pe na émission na mbele yango vena ngai Gouv Jantiningo Bilambaka. Vraiment na pesi mbote nkanda ya inyongo vraiment na ebike place bazali bana laki bazali rosepela na nzembo mobimba ona embele suka na nzembo donc na ebike yesolo la danger et puis Volcan Géant na banzembo bien pour découvrir le sous. Combien de titres déjà? La minute déjà déjà prêt tous ça ba clip ils a déjà 6 titres déjà ils a fini. Mais jusque là auto présenter ba téléspectateurs ndé comme prêt. Ouais wana ndé comme prêt wana ça annonce ya Volcan Géant. Okay. On a clip de Géza, na ebike ba fanatique ba linga Godé Lofombo. Alors to kabona na yo na clip, je ne sais pas si Rokolo va déjà un mot parce que après yo to check clip. Moi ezaka ka na ba fanatique tout ba linga la bonne musique, bozela bozo Volcan Géant boko ka Charles de l'amour et puis na pesi moto na vena nga Edombengi, vraiment na pavillon, Patricia Mbouya ba poa. Vena nga maître John quoi. Na pesi mbote et puis ba tout ba linga biso. Vraiment beau la boyoka Volcan Géant minga ngolo bezali. Merci beaucoup Charles. Merci. Merci maman. Alors fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique, vous aimez bien cette émission, alors je vais vous laisser découvrir Volcan Géant et na Godé Lofombo leader. Hein, Volcan Géant vraiment on a déjà Bolandango et ils a déjà prêt na 6 titres, il y a Banzembo et Boyo qui n'est moko Charles d'amour à lobby, alors Bench Louis les Montréal. Téléspectateurs de cette belle voiture d'ambiance Cocktail Acoustique Bolandi Godé Lofombo na Volcan Géant et salut bien à téléspectateurs nyonso et Godé Lofombo président il y a eu un bon week-end na yo pour poser parmi ba collaborateurs pe ba comment dirais-je voilà et moi quand il y a fondateur et Cocktail Acoustique, voilà, c'est ce que je voulais bien dire. Et cette fois-ci, sur le plateau des Cocktails Acoustiques, nous allons passer avec un monsieur Bolingi Pemingi. Tous ces derniers temps, Boza Komi Tuna et le niveau actuel, le niveau à Komaki, est-ce que ma question s'est posée vraiment évelée. Alors, Lélo, n'a ça la plaisir dans la téléspectateur à Cocktail Acoustique, Bayokae. Fait sa cote na bango donc note na bango ba ebisa biso est-ce que a commis to a comité parce que bino moko boyebi devoir ya Cocktail Acoustique ezara sur le cœur photo zonga na ba vu alors herbo pe sa biso note na bino boyebi biso que non ça va c'est bon donc Cocktail Acoustique c'est bon avec la belle voiture d'ambiance c'est bon allez to leki na alors c'est un musicien à Outina et ça pe elote Atolongwi. Belle de charme, Abel
Il y a eu un Wana, cocktail acoustique et un bio. Merci. Et tout ça déjà à bord, on a cette voiture d'ambiance. Et Torolingato sentir ambiance. Les lots yo moroté ou s'est retrouvé sur une équipe à Mounene comme la Simanayo. L'objet aux qui une équipe à Mounene. Les lots pour gérer l'équipe à Mounene. Les téléspectateurs déjà bazolandayo. On a évité ça pour lancer déjà un message. Et tout continuer déjà l'émission cocktail acoustique. Ouais, merci Bibi, merci pour nous. Donc nous avons le chapeau là. Message à Liboso, nous avons un peu lunettes, nous avons c'est le respect, félicitations. Ouais, en tout cas, ban tout ya Congo, partout dans le monde parce que RTG is a world. Quand l'eau donc partout dans le monde, Paris, Luanda, États-Unis, donc partout. Bamoto sika bali et puis babona na bango ba automona na kina ba automona na kité et puis nzambe la za na bango ba auto komi na 2017 to abatela to leka susu toroki kokota na kati ya cocktail acoustique siko na démarrer voiture na ngato ki na grande vitesse merci beaucoup alors on remet aux deux cartes na kati ya des cartes wana ya cocktail acoustique eza na noir na orange alors na ba carte wana yo bando la sanga couleur oyo oponi ngana pesi question so oponi orange ngana pesi question eza na 4 carte orange yo répondre so oponi noir na poser question eza na carte noire tous les mais entre temps Belle de Charme nazo rappelé que na 4 cocktail acoustique to sala rana no moi arrière c'est-à-dire ta non rétroviseur to na simana biso bato baleka ki basala ki musala lokola yo et c'est-à-dire ba vie mususu bana ba passion mususu bazana pension mususu bazana baleka pe bakufa batika biso et mususu bazati lelo bazo continuer pe ko bunda pour toujours beau kokanana na musala ngoni bozo kende alors Belle de Charme na habité na kati ya cocktail acoustique na total en rétroviseur oyo karaba vie wana pono bongisa en tout cas avenir ya musique na yo to betara bango karolo baraba salelo te donc na Belle de Charme d'abord pour Belle de Charme a classé ninga to classé pour placer voix ne siga placaka et ça pour karaba mikolo Sambango biso tonga tozala te d'abord musique ya Congo samba e bawazaki liboso biso tonga tozala te kitoko déjà pour nanga alors dans cocktail acoustique to linga osala biso plaisir na ebité soki yo moko repona mais nga na otangelo bakoma ba artiste musicien ebele ou carrément nga moka na sala show to kende mbango pour cocktail acoustique za minute mingi te to linga lelo to peso TP ya nzembo moko ya Redi Amisi na ebité so eza TP okokoka to okokokate loko za notre grande équipe na yo lelo na olinga boyembela biso nzembo ya Sakina pour ça la plaisir na ba téléspectateurs nyonso bo na biso et ceux qui en ont déjà c'est que ça va tozo kende marginal onzoka mobutu le saco alors onzoka fifi ngai na vandi na mokili nga nazui mwasi te o nakimubangela ngai nakosuka wapi zambe ya mpungu atindalinga mosungi ekelamu na ngai Sakina pesa mokolo na mokolo nga nakosambelaka nzambe abanisela ngai mikolo amuranga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso likwela maelie ngai nafandi na mokili nga nazwi mwasi te o nakimubangela ngai nakosuka wapi nzambe ya mpungu atindelinga mosungi ekelamu na ngai mbili edama mokolo na mokolo nga nakosambelaka nzambe abanisela nga mikolo amuranga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso likwela maelie Sakina nakosenga na bolingo na biso ezala boye sadara yokanga Sakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola papa Sakina
na kosenga yo lingaka bandeko banga lokolo kosuwaka bandeko bayo lofundusaki yatina ve okoya kokufa wewe asoma bato bakokima na kolela sakina lela ndenge niye. Cocktail acoustique nayebi ke nzembo oyo lokola eza ya génération mokie na ba Homo Fortis Elikia Big Manager donc asepeli Safile Mbappé asepeli pourquoi pas Yannick Bilamu papa na Elena donc kitoko makasi donc bazobeta déjà maboko balobi mais bitumba ngo ebandi hein c'est yele bato nyonso basepeli. Alors tokoti déjà na carte après tozonga suma bandi noir. Au bandité, ben y a ta couleur dans mon teint. Mais peut-être pour nous le noir, c'est bon. Non, on peut la répondre à la lumière. Attends la noire ma tota. Donc on retient la lumière dans la carte. Abel de Charme. Bibi Kaping. Pas plus tard que bon bah année l'équipe est belle hein. Tout ça qui n'a eu na ma pembe. Bête à ma boca pour un papa chéri terrible. Les lots là to la mokito Abel de Charme a commis leader. Abel de Charme. Et l'eau vraiment est poussé intérieurement au longwa pour que au salam mouvement. Na katia BCBG. Toko ebango. Bon, avant qu'il n'y ait pas sous question. Merci la question na Bibi Kapinga. Ma boca pour la papa chéri. Bon pour la Salvatore, papa moi na maye bakoko na bango. En tout cas Bibi merci la question na. Abel de Charme 6 ans Victor Leson, Abel de Charme 14 ans premier na papa chéri. Alors on a la moi na oyo. Tant papa a fait si maté a collé ici déjà na morale, a formé nga a chelinga ba garde-fou déjà. Na moi na oyo. Na linga gina sala loro moko ezala surprise té mais comme ça battu on ça veut dire harmonie né na bisi bomba beta papa chéri maboko Abel de Charme sali 14 ans na BCBG a sali 6 ans à Victor Leson après 14 ans soko sangisi yango et celle déjà 20 ans donc Abel de Charme raison à longweli batu balukanga na raison té o ba beta ki Abel ba finga ya Abel ba sala ki Abel o ba futa ki été ba saki ni té Abel de Charme longa kapo chef d'orchestre. Donc on a besoin de ça moi c'est mon tout. Donc on a ça peut moi c'est mon tout. Donc on les a cause vraiment ça ça là qui battu sur bandima. Parce que kozalana papa donc kozalana papa non pendant 14 ans et après 14 ans au long ils a facilité. Ceux déjà aux ans pendant 14 ans c'est-à-dire ils a un mois théo que yebi mututo là de la mukilo na tongo beti libo na meso bimi OK. Mais oui ça facilité mais faut to yi barangolo moko. Papa nous son na besoin moi na bana na ba évoluer et na papa mo talinga bana na bazonga sima donc tant que tozana kata ndako papa Mateo tozo mona nyonso oya bota mona ndako ba parents na Mateo azwa ezali ke tant kokola yo pe yebande no zo pe yo mwasi oluka pe yo siga nini oyo kokende alors bana mususu ba la papa longwa ndako akoyebisa papa te papa na kezo geto longa mona futela mais nati biso bana maele za la mingi to ça nati nga mona maele na ngena yebisa papa te. Ça la papa surprise. Mon surprise. Est-ce qu'il y a surprise à bien? Oui, il y a surprise à bien. Ils ont ma bête parce que papa Chira ganga déjà. Donc tant ganga déjà, il déjà Belle de Charme lève-toi et marche. Nous avons fait un moment déjà il ngolo lobake yo sala prêter pour nous le papa chéri parce que so déjà a lobani nga muto na yoka abenga abelela ndengona isa susu Alampela Alampela pe babelela ndengona ite so Alampela mais ganga Belle de Charme. Ganga pena donc ya ganga donc en tout cas merci pour le papa chéri. Proposition. Bon, tout ok. Cette fois-ci, il y a qui bon, il y a un deuxième test à l'égosso, on a évité ça filer le bini du ben juillet les beaux pèses non note il y a mis balai n'enga tout qui n'ont pas papa na yo avant pendant 6 ans et est-ce que vous pour moi on a que déjà dans balini na yeto yo mingi yo préféré en balini papa na travail nous avons un orchestre tout ya Congo ba wa ça musala ba ngobena yoka
donc on a un travail à l'orchestre tout dans d'autres langues. Dans d'autres langues, mon goût c'est l'orchestre tout. Nakati album na yo ozana 10 titres. Flamme olympique. Passation du pouvoir. Alors, avant d'entendre les papa na yo, ça a un plaisir dans les téléspectateurs. Nanzembo moko opesa bango live. On live na cocktail acoustique parce que ça belle voiture d'ambiance. Et ça vraiment photos à la rana 400 ambiance et puis on rezoome à la question. Photo on oh, ah le siga maramobe baka. Moika. Marginal onzoka mo butu. Amoto siwa na lona. Fifiwa. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Okangi kuloro kangi chambre pe na salon. Okangi cuisine boko bimisela nga fourchette. Bilubuna nga na lieka ngo na maboko salitete. Osopi bama ya babidon na tono kuturie. Bolie bolie tunelengi. Balie balie musunelengi. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Eva kutu basala na mopanza dangozi. Yango babengaka ye la chair de ma chair. Pourquoi tikinga na lela na nani mbele da maboni ngono. Nzanga photocopie. Okangi kuloro kangi chambre pe na salon. Okangi nyoso mama okangi na bibi nanga yokela na mosuni na yotiki na nzala no mosuni no na bilengi no yotali no pesi mate Bata simateo yokeayo umaze yobosani kema yo abolingo nazali mwana suka motikile c'est ngidi ya ukadeniance makendin sasa nzanza libonga na langi yo bongi na ngayo lisongo mombili bitumba baba nanga yema motikile nzarozone mama do mon pat mwana leli de yesengo ma ejenye mado vole merci c'est go c'est ça mon gros nzanza libonga na langi yobi na bayo yozala ki visible lelo comme invisible yotiki na loko amweza na ndekwe abebe chamelo bana gabitoko yazale lengi chino bui bumetre gasuko l'onesa solo. Merci beaucoup Abel de Charme, ça va? Merci beaucoup. Gai, n'a pas déjà moi on vient ça parfois on a encore ici wapé atina SMS na moi et fait tout noter Tony Kokopé acha et tout noter ben jouer l'épée batinda ya bango tout noter pour moi déjà na moi ma chère de Loïc il s'allume bien et nga la bonne musique la bonne musique voilà pourquoi nga qui les deux tous ensemble. Alors cette fois-ci qui na deuxième carte pour la couleur orange. Il est beau. Abel de Charme, si réellement, on a vu cette chose tout à l'heure, et la carte noire qui est au loin vraiment, il y a ça la papa surprise. Alors, surprise en haut. Et l'on a reconnaître en haut. La Cathy, il y a mouvement papa chéri. Alors, oyoki ma bête, il y a kotambola, na danseuse. Donc, yo longwe pour na moi na ndenge za alongwa qui a juste studio na ya sali papa surprise. Bon surprise en haut, o memi na leki no ya moi si OK na yo no la na. Donc leki na biso moi si yo. Ya le roi boluka moi na moi bunga na ndago ba sika gendati. Tant on a vu parler leki ya koyamba mona pa ya grand frère. Oh, yaya
nabungaka na nga te mais nabombana na nga po nabangaki boye na ye pa na yo oko meme pe papa oyebisi non papa tala temps oyo nyonso tozwaki petite sœur amonanaki te lelo na ye nazomiseli yo ye mais ngai nazwi ndako na nga. Bon papa azalaki na Malawi, papa azalaki na voyage si ayaki po bika bareseau obenga. Est-ce que papa yando yamba yo ndo kota na contact direct ou ndo kara na studio kile boku sekela bi makambo makambo beto maison la pépinière papa chéri ada papa na biso à chaque fois aneko yamba yo penza ko bon mon papa chéri na téléphone na pas pour yamba mais na texto atanga texto facilement motinda ki ata texto bon pour la petite sœur na tinda texto te pour nous faire décision na na on va na collègue qui on est comme on a dit tango ya mona na yaya il faut yaya ayeba komona na monani nini lekaki wana nini na kozwa rapport na pesi papa donc son a pesi mbamo rapport on a évité donc yo bimi a mise en disponibilité te hein c'est nga na bimi na ngai sans ata la ciment sans rétro quoi sans rétro parce que na boyi au moins musique auto ça penses-tu que c'est une bonne décision et la décision bien tout ça devant télé na devant télévision on la charge c'est manayo na devant télé na mobile na sali 14 ans na BCBG na kokili sukozo na BCBG ti proposition ngezaki okoka pour que nata kwa ya Ferregola par exemple OK en tout cas Ferre merci na Ferregola OK atapa we ranson pour le vite né dans le mois na kina so expérience pour kena kene kwa en tout cas merci ko kene pas Ferregola ya mabete ko kene pas Ferregola ya mabete okata ba ko pas Ferregola ya mabete ko kene maison mère ya mabete ko kene pas Ferregola ya mabete mais ko kene maison mère ya mabete ko kene ne maison mère ya mabete mais pas Ferregola ngati donc on a la belle de chambre dans la mission na beti dana Kester 6 ans na beti na papa chéri 14 ans c'est pour avoir accueilli une expérience tam déjà donc moni ça veut dire likambo on na boy na gauche na ko na droite te tala na uti na BCBG na gauche boy ni te meso na lobide na bimi papa na nga na kizo ndako na nga ofutila papa za na ndako o ezana ba ezana na 46 chambres na ke futila ko na parler ngo boye te na ke sko papa le ko za na ndako za na 3 chambres moni ke papa la na chambre na ngasko na ke papa le na 3 chambres donc to la pena ba cousine place moko aussi te oro like ça bon que non bala la boye te faut tandara metu boye maele ka ndenge ezala yo bigarati passation pour nous tabater flamme olympique passation de pouvoir passation du pouvoir et au présenter Pebisoye est-ce que ya zoyemba te ya to emba te comme on est en abel ka danseuse na o transformer te ala chef ten na biso apeka yemo ala peka yemoko namba komi balete soki mususu akoya yega muto kwa nkati une sous question parce que le bi kaza yemoko est-ce que yo soro ke voyage ndenge to mona na ba orchestre mususu o bandolo ba peka ye avant na ndako ka mibali ba répéter to mona mwa mingi o moni ngani na daboye makambo na loba so zate o bandolo o moni lo na pesi temps de jeu na lobi temps de jeu il faut que tika mutu à s'exprimer il faut que tika mutu azala à l'aise donc ndenga daboye azosalaka juste musala na ye à part musala na ye biso akolanda mamakamba norme ozaka ya orchestre na ndenge ya orchestre à part makambo orchestre tokolande na kombo teke te bamonaka te aza libre aza mwasi et puis te na on a sens ya musala kaka oko permettre ceux qui osate tout le monde na ba orchestre président sera zate ba danseuse ba répétera te président soki azate président sera matin na podium te yom toro exception to vena ba musicien 6 ans 14 ans ne pas ngeta bongote d'abord soki soki nga président par exemple na voyager le na sali 4 ans to tourna un par exemple 4 mois libanda bon yeso atika leur répéter te ba ozala cohésion neni 10 titres il faut pas aller ensemble pour ça bien 10 titres na flamme olympique et lo rasika o yeli biso poto yoki qui ba confrère na yo hein ba bimi mo ebele bazo kanga pe mo mukie et to moni ba comment il s'appelle encore Mundibu Fabrigas héritier wata donc ndengo yoki bango ndenge yo moko zo yo kana kati ya bloc na ozo ya nango elo kasiko zo ya nango kasi tuna lengi déjà tuna lengi ba kida tuna lengi ba milula mo insanité ezalati te yango ndena tuna lengi kaka to le ran tuna lengi insanité alors cette fois-ci to emba nzembu ya King Kester Emilia papa na yo comme ça to okende ko chiter sala baninga bakomi kotuna mikalo na mikalo
solo naleki soki basambali wana mbongo na kosombaka ya ngai ye aussi ça nango avec comme maman suka un message na bato nyonso bazolanda yo passation du pouvoir yango na pesi yo pouvoir bango nyonso bazobenga bazotuna homo fortis passation du pouvoir ben juillet les passations du pouvoir wana nani apesi yango te kobenga papa chéri kokende na okutolaka kite so nani akopesa yo pouvoir wana batina kanga na kota bonganga ngalingaka te o miziki munuke bula o passation du pouvoir nzambe tapisi na pouvoir pour babi pouvoir noso et ya reuta na pana nzambe donc tant au moment koki bango na simi flamme olympique yango yeli biso babilo ko pa ni service c'est au mot de passe ba maya ka moni orchestre ba tuki ba mot de passe donc orchestre nanga c'est mon mille frères le cover to mo baba tout na bazolanda yo machine na bukafu Valentin munyola la mtoto wa mama et moi suka kona lelo bana tu yangola na pesi bango mote bana Luanda na pesi poshi ya nzambe poshi ya nkolo John bamote na pesi marginal nzoka mobutu bamote maître JC Longele na pesi bamote na ngai na papa na biso colonel Sylvano Kasongo et puis na pesi bamote pa ya mon petit Bobby fils ya moto Sylvano Kasongo Jorma et puis na sécurité tout ya papa na biso colonel Kasongo et puis na pesi bamote na papa na biso colonel Tade Kabisa et puis na lenga na lobelo moko je t'en prie non pardon na longo les sous chapeau na lunettes na hôtel kobeta na makala le 25 décembre na sengela qui va prisonnier merci na sengela va prisonnier mesure de grâce en tout cas merci na papa na biso Tade Kabisa colonel Kabisa en tout cas na sepel pour message na ngai komi na beta ki na makala za ki tomber na yemba ki na sepel ki na bango na pesa ki bango espoir ngala mona limité mais na za mona ya Congo mobile na pesa ki ba ndeko na ba prisonnier espoir en tout cas bazon ça qui espoir merci na papa Tade Kabisa ba pesi ba pesi ba prisonnier ba instrument orchestre za la puna en plus papa na biso son excellence monsieur le président de la République papa Joseph Kabila merci na considération merci d'avoir répondu à notre invitation l'invitation de cocktail acoustique alors na part nanga na pesi Pambelas Mbote bino nyonso et alors fidèles téléspectateurs de cocktail acoustique nous voici arrivés à la fin donc à l'arrêt de cette émission d'aujourd'hui donc la voiture d'ambiance cocktail acoustique est commis vraiment na arrêt na moya lelo et tosuki kara awa na Abel Deschamps donc voilà déjà dans autres qui bino bango bon c'est le bino moi et l'autre de la suka pour que toka voilà merci beaucoup Montréal Yannick Bilam papa na Elena Bilam Safilema bisous à tous sans oublier ma Pamela Moza Makola bisous aussi à toi bye à la prochaine maïs kitenge bana toi metti ba moto batina kanga na kota bonganga na lingaka te o komanda farata he miziki munuke bula o ya famille et voilà pour maman c'est kitenge